Saratola TV, la chaîne qui assure, Moutakota à studio Ali a kota à studio. Mais elle pouvait s'imposer. Ali a voulu s'imposer à un niveau en interne au bac pour boire à bas en interne. Au moins, ce qui t'a dit qui vous sautonnait, qui vous obana, qui salité dans ce que comme exposé. Moutakoma a la réflexion à l'ibouson. Yoluka, n'deni na se défendre. Mais bah malin mingi bazara na sagesse. Nous avons malheur à la sagesse pour se défendre. Aya na malinité, abaxi sous malinité, le corona veut l'initier bamon zoba. Vous comprenez? Ce qui a tikabana na epo na alia, abini responsable. Saratola TV, la chaîne qui assure, Ali a dépendant na yi, ya dépendant na li, te yenda zorambonga ko fana na tongo, bongo botinde la minu, bongo botinde la hockey. Bongo botinde la tel, bongo botinde la Saint James. A outi kosomela la Diston Mercedes. Après ça, il minute poigne. Mais c'est parce que maman n'est pas les bons. Attends, tous on a si j'ai confié à Fali. Fali, nana mtazaki ne bonga. Avant ni kasa la buzobo a sala ina komba Fali. Fali a son maman montre un Rolex à cher un anniversaire à dia ya Keina qui n'a pas ça. Oui, tout le monde a besoin de ça. Saratola TV, la chaîne qui assure. Parce qu'aujourd'hui, on suppose que les musiciens sont collaborer tous ceux qui ont collaboré dans la danseuse, ceux qui ont collaboré dans la chanteuse, ceux qui ont collaboré. Est-ce que nous avons capé les réseaux comme il a fallu pour Didi ou Azali Lekinaye Yanda parce que nous savons que Fali a parmi les artistes Oyo a collaboré dans Batou, Bajiwana et Zalakate. Déjà, il faut que les musiciens sont tous les bazalawana. Très bien. Tu as vu que les musiciens Oyo ont des danseuses, ou des chanteuses, ou des chroniqueurs. Donc, il faut collaborer pour essayer de faire des cas. Très bien. Il fallait déjà la qualité. Donc, à travers déjà la Jenny, Jenny est quelqu'un collaboratrice, les mots d'idées aux alois les kinaï. Donc, bateau et bazar, comment travailler na yo à commission moi si na au bazar. Tout le monde a internet, va chanter, va comme madame. Vous comprenez? Très bien. Saratola TV, la chaîne qui assure. Koyeba musala esala kelengi bondi melangayi esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD Magistral et Sika Wapi, la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwa kibongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngezalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie les sous émission parlant du business. Car si tango azoki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse où va remettre là va mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous aller rappeler un côté positif na biso moko ou peut-être kokiko sungayo lobito et kokiko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali koporte kombo na ye Saratola mokolo ya dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo kofete Noël na baorphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 na commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki bamoma ya kitoko elongo na bana oyo bapara na bango batika mokili ya se kasi mutu akopesa bango affection azalaka te basepeli kofete na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na bahôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai nimelanga ke oza ya Nzambe mapamoli na nzela na yo
basi ya boye nde Congo za nango posa pour na développement. Que yo. Oui. Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yoke loko yo. Arc-en-ciel le bimi po ekanga mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie Tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko. Diego Milito bayemba kande boye po olakisi experience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka. Que yo. Oui. 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na bamou père chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa Amatou Patrick Chiswaka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbote bandeko balandi ya Saratola télévision, bandeko balandi ya Top Media télévision, émission na biso et bandi bon de livre ce moyen ezali okosungangai pesa un chapeau. Cette émission où toujours réalisé depuis la République démocratique du Congo, bandeko balandi guerre oyo de éviter place nini et kosuka. Aujourd'hui nous voyons les enfants de Kofi Olomide bango nyonso bakomi ko bima bango nyonso bakomi ko poster bango na ba oyo totikala koyoka te na ba oyo totikala ko mona te na ba oyo totikala koyeba te. Aujourd'hui bana wana bakomi ko bima une façon aussi ya koluka moyen ya ko recadrer bandeko na bango o bazo ko s'attaquer na papa na bango, une façon aussi ya ko réclamer des fois ba droit na bango to yebite depuis kala oyo makambo to banaki koyoka ngote pourquoi et pourquoi eye ko bima na temps oyo o bazo ko luka ko sala yango nini. Nous voulons parler aujourd'hui de Didi Stone oyo azali une influenceuse azali star ya munene na communauté na biso et puis sur le plan international parce que to mona Didi na ba tapis rouge, to mona Didi na ba bisika ebele na ba concours ebele na ba festival ebele Didi ko défilé, il faut qu'on se le dise, et le parmi ba épée bazo ko sa la fierté ya Kombo ya RDC azali bongo mwana ya Kofi Olomide. Mais ces derniers temps, elle est au cœur. Il y a un scandale ébélé dans les réseaux sociaux. Face, il y a papa naïe, puis face, il y a maman naïe, et puis aussi, nabandeko naïe, mon sous, donc ça l'analyse, oh, yona maman Saratola, et OP, et là, ici, OP, et Lingi, qu'on définir sa relation aujourd'hui avec JB Mpiana, la relation aussi de sa maman avec artiste monnaie local, la JB Mpiana, cause aussi apostaki JB Mpiana, et parce que nous savons tous que JB et Kofi Olomide
amitié wana relation wana ekatana et comment pesa mbwa boya so pesi pe libata ermo pena libata kimi akokoka na ye kolia te ermo kutu ba insect bakimaka sukali po ekomaka pena omoni pena pesi mpuku niao mpuku pena niao yeyo mpuku pena yeyo liboso niao pena moni tete no lia na mpuku te mama no kibate akimi pena kei nakimi pena kei hotel pena miel hotel ye ba nini miel wana ba be ngoni bon na bosani komo nango hotel pena ba fourmi sukali ba kimi pena ba ye pena sukali yango me ba baluki tout autour wana ba kei hotel pena mpese biloko soso alingaka mingi me hotel pena soso mpese ye wana aboyi kolia bandiko balandi to sala analyse wana na mama Saratola une façon ya ko continuer au sala musala na biso soso alingaka ba mpese mingi me batieli ba mpese soso aboyi kolia ba mpese. Nous apprenons aussi que nous apprenons seulement que il paraît que Fally Ipupa a sali clip na Diddy Stone tokoyeba ngona mikolo o ezokoya mais tokosala kaka na ba analyse ya makambo wana nyonso une façon ya kochana no mwa lumière na makambo donc sengeli qu'est-ce qui pousse aujourd'hui nini o ezoko nécessité bazoko lamuka makambo ezoko lamuka Didi peut continuer kaka ko frapper et puis elle frappe très fort Didi Stone yo bongo bon de livre azalissima ya caméra ngai tadingala pa nazo présenter émission tout ça la analyse avec mama Saratola la tola mbote tadingala pa mbote na bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ya bino yango wana la famille la team na pesi bino mbote. Mais Saratola a eu une première question par rapport à l'évolution. Nous apprenons que Diddy Stone a sali clip bamoni à apparaître na clip ya Fally oyo azali mwana outi et pas ya papa na ye Koffi Olomide na banzembo et ezokobima peut-être nous allons voir Diddy Stone apparaître na ba clip ya Fally. Analyse nini okoki kosala par rapport ya ba rumeur oyo ezali na place. Analyse des attentes a dit tout se fait ici bas à César ce qui est à César. Donc tout est bien fonctionne en Congo. Tant on veut calculer mandoki talara bandi. Est-ce que nana bana basi? Est-ce que vous comprenez? Donc koluka kozana ba rando na batu nyonso teza mabe. Très bien. Mabe nango yango. Mutaola que ça Diddy Stone déjà Robina. Jenny, au moins la vidéo de Jenny na Diddy. Ouais, j'avais vu la vidéo de Jenny et puis donc clip il paraît entre guillemets ceux qui clip en est bien. Aux alentours, je bien ngana tadi que tu révélé bien avant. Mais ils appellent ma bête Diddy Stone déjà en dehors ceux qui ont barando à influenceur oyo bako futa mbongo pas participer na clip. Donc à ça là on diana Dadju ceux qui game sous Dadju et pourquoi pas ceux il fallait contacter à participer dans clip nae à foutir caché nae à influenceur voilà. Mais Sarah aujourd'hui naïbi que ce sujet là déjà c'est au Longwaki. Aujourd'hui ceux qui ebimi na ba etando eke qui Fally abeta Cindy Minto besimi chipa. C'est parce que ba collaboraka parce que bato ba monaka bango ko collaborer ba collaboraka na époque na si ça na question nanga kasté maman ba collaboraka à l'époque Koffi Cindy Leker et puis Fally Ipupa ba collaboraka à l'époque. Nous avons même vu na moko ya banzembo ya PNMLS pour na la sensibilisation ya mambo sida Fally et puis Cindy et puis na ba projet misous parce que les gens disent que le musicien congolais bazalaka soki kaka a collaboré na mwasi suka na ye faut abeta ye bindi suka na ye faut akomisa ye mwasi na ye. Est-ce que le lopé et kokomate que collaboration ya Fally na Didi et comment que makambo yo ebimi pona Koffi parce que aujourd'hui on suppose que ba musicien nyonso ba collaboraka
na tout ce qui a collaboré na danseuse ce qui a collaboré a collaboré na chanteur suka faut ba kuma mwasi na mobali est-ce que lobi to koyoka ka pe ba nungu oyo lelo ezoko bimate comme lisusu ya fali pour pana Didi o azali leki na ye ya ndako parce que nous savons que Fali aza parmi les artistes oyo azo collaborer na batu ba jewana ezalakate. Déjà il faut que na ba musicien na biso tunde bazala wana. Très bien. Tu as vu que musicien oyo abimana ba danseuse ou abimana ba chanteuse ou abimana ba chroniqueur na ye donc il faut collaborer na ye pour simba faut comme on a likangu na ye bimana yo. Très bien. Fali aza déjà na ba qualité wana ti aza na ngoti. Donc à travers déjà na Jenny Jenny a quelqu'un collaboratrice Demo Didi ozalwa leki na ye. Donc bateau bazara soka comment travailler na yo a commission moi sina obaza. Tout le monde on a internet ba chanteuse ba comme ba madame. Vous comprenez? Très bien. Donc na qualité wana Fali azara na ngoti. Ezate pour na côté lié Fali azara na ngoti. Batu bazara l'orchestre a fallu même ba danseuse banane bazara toujours distance. Alinga respect na ye na ya mwasi na ye. Très bien. Na lobite que fallait azar parfait azara mubunute tout na lobinde na liste wana ba musicien o ba liaka tout autour ba danseuse ba chroniqueur ba liaka entourage na bango. Fallait azara na qualité wana ya mabe wana te. Très bien. Et donc déjà il fallait aussi la collaboration na Didi Stone et zalaka collaboration ya na leki collaboration ya star na influenceur. Très bien, mais pourquoi aujourd'hui Sarah la guerre de parents Didi Stone s'impose et aussi en imposant Azuka par ya maman na ye. Maman na ya zana muto côté la été za logique bana tout de to bota bana au mona ke yo mo pe papa olinga mona o mingi mama pa linga mona o mingi bana pe bazanga na estime na bango mona mwana mo alinga papa makasi koleka mama mususu alinga mama makasi koleka papa ezalaka alors mwana komaka na niveau ya kolongwa na katikati soka moni injustice mpandi moko. Très bien. Soit moni que maman mutaza fautif en soutenir papa en soutenir faible soit moni que papa mutaza na faute en soutenir maman. Vous comprenez? Alors Didi azamona ka moko ya mwasi o ali ya boti Didi mutana na média ye ka mutako protéger maman na parce que maman na ya muta média ta muta lobate. Alors makambo elekana na famille na bango ta dit tamsu o to mona na média za muki bongo o ebatami tamsu Didi ya biango batu bamona ka lelo Didi azo répondre to ça la ba pique bamona impoli Didi aza impoli te aza respect jusque là no afingité mais ceux ezaki moto kanga sindi ero nga mela maite ngamo ko muta média nanga na pe misete mozo mona ke quelque part Didi azaka na ba bonne manière en éducation maman na ya pesaka e aza respecté donc azo respecter ba limite mais au moins on essaie de comprendre et puis on lingala que ça biso mécontentement naé envers son père. Mais la façon de protéger maman ezali na bandingo ebele au lieu ya kokomisa maman ernio so vidéo ba commentaire oyo ezoko tinda batu misusu aussi de critiquer sur le même vidéo que tu postes pour ta maman. Ça aussi c'est continuer à exposer sa maman na place publique te maman. Te kokomisa maman na weza ko exposer te. OK. Aza envie, comme sa maman a été soit confiée. Voilà, maman a envie, a mérité que Sanjola et Kokoumi ça de son vivant. Il y a ma beza Kofinga, ma fille est comme sa maman a maman, ça c'est la maman de qui? Oui, c'est sa mère. À sa photocopie à maman n'a pas à moi ce qui tourne parce que maman n'a pas bien. Et puis maman n'a qui moi ce qui tourne. Elle a le droit de protéger sa mère. Mais aujourd'hui, s'il faut qu'on regarde quartier latino, s'il y a bana oyo ba yebani ba yemba ba adora même na légende awa ba mabanga ya ba Didi ba Saint James Rolls ezali na ba album presque ya Koffi Olomide okutu bano lelo ba komo bima lelo to tikala koyeba ngote to tikala komona bango te bolingo ngo il fallait Koffi a témoigné et pas ya ba Didi Stone na ba Del Piro ndengeni beaucoup plus Didi. En tout cas,
bolingo oui alakisa bolingo pa bana na ye bolingo eza alakisaki yango kalinga bana na ye ayembaka bango mais ya mabe eza parce que bana wana mosusu abanda onoi bango bali na considération c'était pourquoi il paraît que maman Ali ande atia bana na mosusu c'est faux musika mutu akotaka studio Ali ate Ali akotaka studio te. Mais elle pouvait s'imposer. Non. Ali a voulu s'imposer tina niveau en terre au bac pour boire à bas non. Non. C'est faux. Au moins ce qui t'a dit qui vous sautonna, qui vous zobana, qui salité dans ce que comme exposé. Vous t'as comme en réflexion à niveau son. Yo Luka, ndeni na se défendre. Mais ba malin mingi bazara na sagesse. Muto aza malara na sagesse ya ko se défendre. Ayara na malimité abakisi sous malimité liko na ngwe misemba monzoba. Vous comprendre. Soki ya tika bana na epo na Alia. Abini responsable ka. Parce que Ali a dépendant na ye, il a dépendant na Alia te yenda zo mbonga ko fana na tongo, mbongo botindela minu, mbongo botindela hockey. Bongo botinde la tel, bongo botinde la Saint James. A outi ko sombela di Stone Mercedes, apesa une minute pour aller. Mais c'est parce que maman n'est pas là les bons gars. Ata un coup. Tozo ngana sija kofi ya Fali. Fali nana mtazaki ne bonga. Avant ni kasa la buzobo asala ina kombo Fali. Fali a son maman montre un Rolex à cher un anniversaire à dia ya Keina qui n'a pas ça. Oui, tout le monde a besoin de ça. Bon musiko. Et bon musiko. Bisoto e ba ka Liston. Oh, di Liston aza mwana di so profiter. Ba yaya baza. Et belé. Siko tanga la ta casque na studio Ali azalate. Tanga bora Didi Stone Saint James Del Pio asela ba monjembo e bara ayemba Didi Saint James dans Del Pio bon banana mususu. Donc apparemment les enfants étaient que les trois enfants ya maman voilà. Ali. Et puis soit l'équipe émission bora ka bango misato. Vraiment Del Pio quoi. Abora ba. Na biloko na épreuve Del Pio na hôtel mususu ezali na biloko mususu ezalaka juste na bakombo ya bana wana. C'est quoi il fallait que Kofi soit un bon papa na ndenge nini parce que il a prouvé aussi na mokili que un bon papa ezaki ka ngambo moko. Bon ngambo mususu. C'est ça aussi le problème. Mais maintenant là, si on a moment ni ba ola tsango ki Ali amtapekisa Kofi net na moment ni. C'est parce que yemoto azalaki mamat, yemoto maman na ndako. Yemoto ya on a sens té. Après so ka exemple na ketchup. Donc ils ont un sens. Très bien. Mais Sarah, aujourd'hui, nous voyons l'apparition, il paraît, Minou, la toute première fille Yakofi Olomide à Botanamokili Yewana. Elle est sortie maintenant, ça brille entre Yé et sa sœur Didi Stone. C'est quoi une façon Yakotia Bokabwani entre Bana Wanami Balé Bazardiana Bokabwani. Tant qu'on fait autour de ma Mercedes, Minou avant d'être allé, Amone liboso kina bwaka ngate ata Mercedes asombela ngate déjà ba ina bana wana Saint James Didi Del Pio ba protéger papa boni bana wana nyonso balinga bana wana misatu te. Pourquoi? Parce que papa vivra na bango na injustice. Alors bana wana ba ozala victime bandi mona bango plus tard. Lelo soki Minou wana akokanisa que papa bango bando occupé bango te pona Diston il faut azala immature faut azoba parce que papa tikala papa Diston ana droit ko imposer papa te ko kabila minute bon eza ya papa a ko imposer te alors papa ndazama be papa ndazama be et lelo loka komi na problème na bana wana akomi na problème na maman na bango azusi ko minu ayeko chai pour avenger les guerres azolinga la musa dans sa propre fille qui est Didi Stone. Tu vois, babimisi Minou nata oyo po na nini po aswa ndeko na ye Didi Stone ou bien pour faire face la elle n'est pas la seule à être la fille de Kofi. Elle est aussi belle. Ouais, de Didi Stone, elle n'est pas la seule fille à Kofi Olomide. Des deux. Po Minou Abima.
aya ko attaquer Didi Stone. Est-ce qu'on comprend? Et des trois, ils ont guerre moko, ils ont à la longue. Mais nous sommes à l'État s'est laissé manipuler par Kofi. Mais lorsque tu regardes ça en tant qu'une maman, Sarah, aujourd'hui, Toyebi Kesoki, mon sapi, mon Kezoki, Makile Zwaka, le reste est à 4 sapi. Le parent, oh, bazali n'a pas problème et ils veulent mettre les enfants. Naka ya didité, naka pe ya profiter. En général, ba maman n'a pas papa mokili. Yo en tant qu'une influenceuse. Okoki ko solo là, na bande konine. Surtout ba oyo baza na ba ka oyo tozo komona na ba etando ike. En tout cas, ils ont une responsabilité, ils ont une immaturité. Comment on dit respect, ça a confusion, respect, il a respecter mon colo. Mon colo respecter pénique. Très bien. Papa respecter pémoine. Et ça quand le cause papa moi respecter kokana. Les respects ils sont réciproques. Quand tu me respectes, je te respecte. Sans déconner na déconner. Alors comment on a papa mon colo penza le colo Kofi. Ce qui dit à ça la pique. Peut-être pour nous défendre maman naï. Mais Kofi a un parent. Comment Koki koya ko réagir na façon wana ya kozwa ba photo ya minu ko poster en un moment oyo. Didi Stone a mécontent na comportement naï. Didi Stone a victime ya papa naï a mécontent na comportement ya papa. Et ça te ka la muki boye ya banyo boka ba pique. Non, il y a des choses où batami makasi na cessé. Alors, dès que le sujet sur les réseaux sociaux et servant comme leçon. Tout le monde matière, les autres abisso kota la peine bali nini akobota na bango. Parce que un papa ne peut jamais se permettre de faire face na média, na public contre sa fille. Papa ndengwana sali na mwana ne boye yosko molekinzela. Obika, c'est un grand problème. Alors il faut na nyonso na ba relation nyonso o tozoli na to prétendre na makambo etali bolingo eza vie à batu to botara lobby. Il faut veiller sur ma comportement place au tchalokolo. Mobali mwasi veiller sur yango parce que oh nyonso to mona lelo ezaka ba retomber à ba comportement. C'est l'immaturité. Et ça comportement parce que papa Moussou sorbet en cara parce qu'il s'agit de sa fille. De ses enfants surtout. Et ça te Kofi oyo ça la compte à rendre dans sa râteau là. Oh régler moi non. Ngate. Ton sang. Ton sang. Ta fille, ta propre fille aussi. Alors. La plus chantée même. Alors soyez les loyo. Papa zo régler moi na média. Ah ya. Bon on va s'attendre à mon salani. Témoin n'a pas réglé papa dans les médias parce que papa est bien numéro ma fille arrête de faire ce que tu fais, j'ai aucun problème avec toi et tout voilà. Maintenant moi non ça. Et bon so moi na yo kate. Moi na yo kate na ndeni. Ya pe na bana msu ba yo ka ba parente. Non. Makambo wana ils est tellement profond que oh balaxi sur les médias ils a calé sur la divorce. Mais sur sa divorce makambo ebatami ngana auto. Oyebite. Babi Didi na maman ne baki kishasa bava na l'hôtel du Fleury. Et yoki pe bongo. Mais ndako wana ya mon Fleury. Autant de fois baye mala mon côté. Na yoki so 3 ou 4 fois ba fanda kan hôtel ba koma so dans mon Fleury. Pour nani point d'interrogation. Donc il y a des choses où les batami au bisonano tout monde. Très bien, voilà Sarah Tola au regard de tout ça Didi Stone son papa entre les deux qui est redevable à l'autre? Selon yo en tant qu'une maman. Entre Didi Stone et Kofi Olomide, na point oyo, na situation oyo, la situation qui prévaut na communauté, na réseaux sociaux, na famille. Didi et son papa qui est redevable face à l'autre. Didi Stone to Didi Mpiana. Didi Stone, Mpiana na moté. Didi Stone.
Non, mais Didi, à son papa, c'est Didi, faut afoukamela papa ou bien papa faut donc kofoukamela Didi. Mon tout parce que ma beza. Mais papa reste papa, Sarah. Te papa Bouzo ba restera papa te. Papa Bouzo baza papa te. Non, préféré mingi papa ba voisin ou aza respectueux à na casquette à papa. Mais papa Bouzo baza papa te. Na mon nanga et là, on dit à quoi s'incliner et pas confier l'humilité. Parce que t'as dit tout sur la boîte pour te lever dans la quantité. Et puis Didier a un respect. Ceux qui va bien sur la Sarah. Ah, Tika, Internet est un CP là. Mais Sarah, pourquoi aujourd'hui Didi embrasse Banzela et Bateau Nyon son papa naé, la relation est trop fragile entre autres JB et puis Fali. Tout se fait ici bas. C'est une façon. Il faut que place soit soit comme un casse. Ok. Éviter la guerre, bah calculer le loco et soit comme un casse. Check, c'est pas pareil. Toujours. Toujours. Maman zong c'est à la baille. Il y a la popo. Zambi. Oh toi na Hollywood, toi ça film ou bien ça vie. Ça va photo té. Macam. Est-ce que j'y vais célibataire Tilelo, oui, célibataire. Est-ce que maman Ali a ça mon sigito quoi mais chola. Ouais. Et puis moi on a commis déjà pour poster JB, ça dit beaucoup. Didi Mpiana. Toi na Didi Stone na Didi Mpiana. Mikolezo ya wana mabomba miankolo. Waneza mabomba miankolo. Voilà. To bandangote. Biso tozelaka bino so bocheli biso toye toche mafuta. Mais je vais dire un truc avant to kabonana Sarah. Le parent. Vos problèmes à vous n'associez pas les enfants. Les enfants aussi, les problèmes des papas et maman, bomiko takate. Parce que tu es arrivé dans ce monde. Tu es arrivé dans ce monde, mon cher, parce qu'il y avait un papa et il y avait une maman. Ne manque jamais le respect à ton papa ni à ta maman, même si maman a manqué papa respect ou papa a manqué maman respect. Le conseil ici, ce n'est pas pour Didi, mais c'est pour tout le monde, entre autres et moi. Restons les enfants. Restons les enfants. On peut tout faire. Il reste nos demi-dieux. Là, je viens aux parents. Le parent, soyez responsable. Tout ce que nous voyons dans la place publique, dans les réseaux sociaux, les scandales, les résultats, il y a orientation, il y a éducation, il y a culture, il y a parce qu'aujourd'hui, l'enfant a ambassadeur, il y a là où il vient, il y a famille. Le comportement na biso ya mabe na place publique et fingi sakabino ba parents. Et surtout vous qui négligez les enfants. Et surtout vous qui abandonnez les enfants. Les enfants oignons sont azala abandonnés, oignons sont bawanganaye, oignons sont batikaye. Bamonaye inutile. Que c'est sous-estimé t'es ma sœur, mon frère. Tu as une place au ciel, tu as une place et Panzambe ton créateur. Lobby au Kozala important. Lobby, on viendra te chercher pour faire même un témoignage pour na papa na yo. Ndakisa, toyebaki babandeko yabatu yabasit ote baminu toyebaki na biso bangote. Aujourd'hui, bazolinga bakom sabango ba contrepoids na Didi Stone. Bandeko, mwana oyo yebike azali mwana na yo. Ataza mabendenge nini, ataza na elokote, ata maman na ye azalaki na ye na sens te, ata maman na ye vient d'une famille trop pauvre, mais comme c'est ton enfant, gère bien les choses, gère bien tes enfants. N'abandonne pas bana moko boy parce que tu veux bana ya mwasiona pour mwasiona peut-être azana ba avantage mo boy akabela ganga a défendre ganga asala ganga boy na tombulaka lokumu ya bana na ye. Aujourd'hui ou demain l'héritage et vous allez na balabala et vous risquerez de finir mal ndenge les gens azokende.
Parce qu'il faut qu'on se le dise, s'il y a un musicien aujourd'hui au Congo que nous devons respecter, on respecte tout le monde. Mais s'il y a un musicien où on peut honorer au Congo, c'est Koffi Olomide. Mais voir la personnalité de Koffi touchée par sa propre famille, en tout cas, ça, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Azo qui ne vers retraite, yango nauta ki koloba. Faisons un effort. Didi, Tchamaï, Melana Maya Malili, Minou, c'est ça son nom. Mizongana no ciment. Il est temps aussi entre vous les enfants. Rocky, Oza Yaya, entre vous. Papa na baleki et aussi mbate bo bengana nan bo fanda tout autour il y a table. C'est temps ici, il est temps que Koffi puisse réfléchir sur la culture congolaise, la musique congolaise. Ni il faut amema lobby, ni il faut attiquer la bano ba bana simanaye, ni oyo famille naye eko bénéficier toko bano kansa Koffi na nin. Les chansons ezo kokate. Nous on peut pas continuer ou rester toba no kansaka ouera son parce que abimisi ba le belé na wenge jibem piana parce que à saler la biso ba 48 heures fallait pour pas abeta do stade. Non, nous devons bénéficier de vous. Parce que un plus nabiso ekotaka na musala obino bosalaka. Boti ke labiso nini, le musicien congolais. Bozoti ke labiso nini. Boti ke labiso soni. Bozoti ke labiso ba prison, ba parquet, ba plainte. Bozoti ke labiso nini, ba scandale. Nous avons besoin ba savoir nabino. Bambongo bozanango. Onyo sobino bozanango, vous devez aussi miser na mboko, construire. Contribuer à la jeunesse, na mboka na bino, pour lobby, botika la lokola ba monument. Musique au bozo beta, ezo futa bino. Nous avons vu aujourd'hui l'honorable Cindy Leker. Na mbongo ebele. Biso to ebika mosala mama Cindy la salaka, ezalaka kaka musique. Mais moi je sais aussi que la musique mbongo nango et les kaka de banque en banque. Mais ya boye. To yebite ceux qui allaient pour mon salanine, mais ils ont coaché ba vie na ba risque. Alors vous devez être utile na makamunion sur ba musicien mboko la biso. Maman Sarah et lo kwa suka nino ko kozala nango poto kabona yo nangai. Histoire nyonso les canaux na réseaux sociaux à l'actualité à la matière et c'est parmi nous comme leçon un exemple. Merci. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobby et Kolekalelo. Bon délivre à la caméra. Merci na Papa Diego Melito. Merci.